Nazalaka na sengo ya koyeba ke bozalaka tellement ebele ya kolanda magazine d'actualité. Nabino bosepela nango makasi solo la plus ya mokolo lelo bandi mbote nabino. Confusion na chambre haute ya parlement, deuxième vice-président alingi kaka l'intérim ya Modeste Bahati Lukwebo Mbutu ezalaki mokolo lobi constat ya solo la plus. Ezali ko tiré à balles réelles na chambre haute ya parlement congolais esika wapi mokolo ya lobby eleki ba monaka kaboye mipiku ya batu bakoti bazali komi lobelaki bazali agent administratif ya Sénat pe baye pona ko soutenir sénateur Sanguma oyo azali deuxième vice-président ya Sénat oyo selon ye azali ko assumer intérim ya président ya Sénat. Donc Sepeli arrivé à deuxième vice de la commis président AI. Sepeli makasi nzamba sunga kutu atali baya to voter ye. A remplacé le président Sénat et l'autre côté veut dire na quand Bahati Lukwebo balobi wa ya ezaluvunu oyo sénateur Sanguma zali kosala ezali en violation na article 12 ya règlement d'ordre intérieur ya chambre haute ya parlement oyo ezali kotalisaki bureau sortant esengeli esala remise et reprise na bureau d'âge et non na membre moko ya bureau sortant donc bango ba kozela kaka kosa la remise et reprise na bureau provisoire après élection ya ba sénateur Yassika. Na tour na bango délégation syndicale ou ezali censé ko représenter ba personnel administratif ya Sénat ba kendaki kokutana na Modeste Bahati Lukwebo pe ba réaffirmer reconnaissance na bango na ba réalisation ya bureau na ye. Au nom des cadres et agents du Sénat, de vous exprimer nos remerciements les plus sincères. En effet, depuis que vous présidez aux destinées du Sénat, l'administration, loin de faire un bilan exhaustif, salue notamment les acquis suivants. 1. L'accroissement sensible de la rémunération de tous les agents. 2. La prise en charge médicale avec octroi de médicaments. 3. L'érection des bureaux supplémentaires. 4. Le rajeunissement de l'administration du Sénat par l'admission sous statut et la mécanisation de tous les agents. 5. Enfin, la régularisation des dossiers administratifs, vidant ainsi les l'épineux problèmes des agents dits NE. Nous osons croire que le bureau qui succédera au vote va maintenir ce rythme d'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents du Sénat. Et Sengeli ko rappeler que par respect Yamibe kona oyo etali cumul ya ba fonction Modeste Bahati Lukwebo a optaki pour na siège na ye na Assemblée nationale pe a démissionné qui déjà lokola président ya Sénat. Dossier à suivre. Sous l'impulsion de Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo et à la police nationale et gouverneur militaire intérimaire de la province de Nord Kivu, alansaki ba travaux de construction ya banzela et les cas qui n'engagent ni vous aurez détail. Gouverneur militaire ad intérim ya province ya Nord Kivu, le général-major Peter Siri Mwaming Kuba, alansaki mokolo ya lobi, ba travaux d'asphaltage ya quelques avenues oyo ezwami na direction oyo ezali komema vers palais de la justice ya province ya Nord Kivu. Il sera réalisé les travaux ci-dessous. Décapage et reprofilage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée, la pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur, la pose de la couche de base de 15 cm d'épaisseur, pose de bordure pour délimiter la chaussée, pose de la couche de roulement en enrobé dense, construction des ouvrages d'assainissement, aménagement des accotements pour passage piéton et enfin pose de signalisation verticale et horizontale pour orienter les usagers. Peter Siri Mwaming Kuba, gouverneur ad intérim ya province ya Nord Kivu, a inscrit modernisation oyo ya province sous la responsabilité na ye na vision clairvoyance ya Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Mukwantombolo. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous ce jour pour marquer le lancement officiel des travaux de modernisation des avenues qui desservent le palais de la justice dans le quartier Keshero,
au cœur de la ville de Goma. Cette initiative capitale s'inscrit dans le cadre de notre engagement continu envers le développement de notre province, le Nord Kivu. Vous me permettrez ainsi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage sincère et chaleureux à un leader exceptionnel, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour sa vision audacieuse et ses initiatives stratégiques qui ont ouvert la voie à des projets de transformation positive où les ouvrages d'infrastructure sont au cœur de son agenda. Mesdames et messieurs, distingués invités, s'agissant de la modernisation de l'avenue de la conférence ainsi que des avenues connexes du palais de la justice, parce que c'est de ces derniers qu'il s'agit présentement, il est important de souligner que ces travaux viennent compléter les efforts entrepris en début du mois de février, où d'autres projets ont été lancés dans les quartiers Imbi. Ces réalisations successives démontrent notre détermination à étendre les bienfaits du progrès à chaque coin de notre province. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'avenir de la conférence, en tant que voie principale menant au palais de la justice, joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le bon fonctionnement de notre système judiciaire. Et a un double objectif. Ces travaux contribueront non seulement à améliorer l'esthétique de notre environnement, mais aussi à renforcer l'efficacité des déplacements, à faciliter l'accès aux institutions judiciaires et à créer de nouvelles opportunités pour nos entrepreneurs locaux. En investissant dans la modernisation de ces avenues, nous investissons dans la qualité de vie de nos concitoyens, dans la création d'emplois locaux et dans la stimulation de l'économie de notre province en général et de la ville de Goma en particulier. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets, des entrepreneurs aux membres de la communauté locale. Votre collaboration précieuse est la pierre angulaire de notre succès collectif. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous rassure ainsi que ces travaux que je lance aujourd'hui seront achevés dans les délais de 4 mois, étant donné que l'entreprise d'exécution, je cite, la SOCOC a déjà prouvé son professionnalisme et son engagement envers l'excellence. Kasi esengeli boyeba ke malgré province ezali sous état de siège, misala ezali kobeta madada na makasi ya le garant de la nation, papa Yabana, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunafurahia kuona jinsi maendeleo inaendelea kabisa katika mwingine yetu ya Keshia. Tunamfelicite jinsi iko naendelesha hii kazi vile. Consolidons les acquis to bandai koloba yangoyo. Kejo. Du jour au lendemain, avenue Dima ezali ko beba na ndenge ya kosakana te. Serf Luzolo, reportage. Awa tozali bongo na avenue Dima na kati ya Wenze ya Sikida na commune ya Kinshasa oyo ekenda ntango bondimela ngai kendoko na ngai de granzela oyo ezali ya kobeba bokoki kondima te botala bino moko salite poto ya ndenge ya kosakala te awa vraiment ba mama oyo batekaka awa ba épices bazali koteka kaka na basalite oyo épices ko ye kosomba biloko awa tikala ebisa oke soki ozangi na yo bot okobeba la ndenge ya kosakala te po nzela ezali ya kobeba makasi ya ndenge ya kosakala te ba vendeur ba acheteur bazali kolela tango inso awa na gouvernement kasi bazali kokipe bango te po depuis ebeba esali presque 17 ans mobima moto ya kolobela bango azali te ba camion oyo yakala biloko ya koteka moye ya kokotela kati ezali te po na kati kuna kutu ndayebisa bino poto ya ndenge ya kosakala te mambu ya ntsoni boyoka bango moko ndenge ba communiquer. Toza na Dima Sikida avenue Dima yango pere tozo nyonga
tozonyonga na bakonzi na biso oyo ya mboko sérieux ezalaka tabule ya zawa ese zikida ekoki kozala potopoto ata mokolo te basi ya bagénéraux baokɔta na kati ya wenjo basi ya bagénéral baokɔta bakonzi minene baoleka awa na bajipi na bango akanda awa na potopoto bon bakoki kozwa position teke baya kobongisela biso bima papa nzela oyo ebebi bayaki mpo basala basali mopanzi wana bango baleki ono koto bango moko basala te batala ne detail ya nzela boye premier marché ya épicerie na kati ya république démocratique du congo yango oyo première épicerie mais n'étant oyo soki un occidentaux ayeye komona boye vraiment komona biso balaki toza mo sérieux ye moko gouverneur azali wana bato balandi bourgmestre ya commune ya Kinshasa aza awa alekaka awa amonaka bapromesse ti lelo atikala koréalize te kutu ekomi ebebi kutu par rapport a ndenge ezalaki boye vraiment un étranger ayebi ke nakende épicerie ya Kinshasa ya kosomba eloko aya komona nzela ya boye toyokwama tosufi bino batango bozomona ezobeba botala yango abu tala kakabu toza na zikida oyo kisonga zikida nde yango oyo ezalaka ya kala wana tala ndenge ekomi donc moye te tozoteka te omoi nde tokosala te papa biloko kosopana bato nzela kolekela eza te bakonzi bazokipe te baterase nyonso eza bouche donc moye te tozomona ye moko miso na yo ozomona yango gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa bozomona te po avenir dima oyo na Zikida ezali bongo miroir munene batu ya ndenge na ndenge bayaka kosomba baepisi awa babiloko ya ndenge na ndenge mpona kolia mpe mpona komema bango na extérieur ya pays kasi degré ezaleli bolukela bango solution botia bango na ete ya kimia bateka malamu pour que esala susu fierté ya mboka oyo s'il vous plaît botrouvele bango solution bomona me bobongisa te esa pasi ekei Batailleur ya Irebu na commune ya Kasavubu V André Bakamunu mesure basololi kati na micro ya Fiston Peru. Tozali na commune ya Kasavubu plus précisément na avenue Irebu couloir oyo mobimba ekenda sango na Kinshasa po eyebana na kombo ya couloir ya batailleur ya Gambela. Tika na yebisa bino ke awa ba apprenti bazalaka te ba véritable spécialiste ya couture pe modéliste batondi awa surtout na domaine ya bongola taille. Tika na yo je muke pona bango ata veste na yo eza ya taille ya 4XL bakokomisela yango M. Biso pe ministère ya kitie a il faut batala pe ba ko soutenir biso ndeti a to futa ka ticket to futa ba salibité a mais tozomona eloko moko leta asali biso te pasi totali na wenze kuna baza bainstalle baza na batole basalela bango makambo nyonso pi ya bien mais awa il faut tia parasole eza neti na bapays étranger mpe tomona neti toza awa deja toza ebele toki osala mpe entreprise deja toki kozwa marché mosusu tolandi neti foot awa na Côte d'Ivoire tomonaki le mosusu basalaki babiloko na bango moko mais soki bazwi biso toza deja ebele leta oki olukala biso place moko marché moko eki koya boye moni medevre yana biso mpe tokoki kozwa toki kose retrouve parce que oyo tozosala eza nde débrouillage toza engagé te une fois le mosusu okobeli ozobela mais ozoya kaka parce que tose retrouve te leta oki otiela biso place moko mwa marché moko oki oya asu basolicite mpe biso ozomona basala biso entreprise ndenge tomona mpe kala bato nde banda kotravaille mpe basociété mpe banda kozala bazali na besoin mpe bakutie mpe banda kotravaille mais awa neti tozosala biso moko tose retrouve te yaka pasi donc ezaka tozodébrouille na biso na musala nyonso ba difficulté ezangaka te awa batalisi ya bango. Et puis il y a confection, la société Koufa. Bon, je vais retrouver les bandes dans le chômage. Aucun conseil autrement. Et vous profitez donc de tout ça là. Moyen finance, il y a garantie à loyer, c'est tout chez vous à la maison. Donc tout ça dans là pour quand on combien à tracasserie administrative à l'État, on fout à taxe, ça là filmer les on a fait on fout à taxe ça le commun, ça ça le côté, tout ça vraiment donc exposé.
na ba microbe ya ndenge na ndenge ngai awa donc na bela na kote hôpital mpona microbe alors tozongia batrakaseri nayebi te ke mbongo yango ya bataxe oyo tofutaka basalelaka ngo nini le moment congolais aza na niveau ya kosomba batelo ya sika te bautu akofeli kaka donc friperi batombola nde bayaka na mwawa tozosala taille mesure bona boye tusa voire même basi bazokoka te donc tozosala donc kaka baculture ya simple moto aza na makoki ya kosala eloko moko ya malonga eza te bakupe mpenza ekomi rare ezaka te ekomi kaka biloko ya kobamba batombola kodistribue tuza suite ya possibilité bato baza na possibilité te badifficulté tozokutana yango makasi misala par rapport ndenge ezali kala na lelo eza ndenge moko te badifficulté eza parceke bato misala balingi kaka lelo mosu moto azwa lelo kala nde tosala na batele ezalaka express babengaka express me awa bafutaka mpe express te baofutaka prix normal le mosusu moins vi ya conjoncture ya mboka ndenge ezozala ndenge mosala ezalaki mpe tose retrouve te tala awa kobanga na yo te ata mbati eza ya père aleki ata eza ya papa buro yaka nango awa il suffit kaka obelela vie André baka munu mesure okozwa solution yeke yo na Kisenso Gare population bazali na sérieux problème po na kozwa eau potable Serf Luzolo fiston pero po na badetail tokolemba te kolobela makambo ya mai awa na ville province ya Kinshasa ti solution ekozwama tozali awa na Kisenso Gare na commune ya Kisenso awa bokondima teke ti lelo nanu régie des eaux asala eloko te esika oyo bozali komona ezali na avenue Loa place oyo nde population ya Kisenso Gare bayaka kotoka mai kasi mai oyo babengaka ngo mai ya fokofoko kasi problème makasi mpona bango eza nde esenga kozala makasi po façon bazali kopompe boye soki oza na force te to mpe bamama mikolo okobima bapake pamba okozanduka mai te yoka communication mai oyo babengaka mai ya fokofoko mosala yango ezalaka tosoko nango bilamba kolambela me komela yango te parce que batraite yango su te comme tete à l'époque donc tokomaka mosala misala komela mai ya forage oyo onsenga epa bakondezaki bamikokonga biso bomona ndenge ofaka bapompe boye mama mokolo aza vraimen na makasi ya bapompe boye yango tosenga mpe ede ezala te so batie biso baforage na kati ya mapango ezaka vraiment beaucoup bakandidat député ebele baleki awa kaka bapromese na bapromese o soki bovotenga na kotiela bino mai soki bovotenga tokosala baforage tour oyo population bazali kotalela bino balobi bazali lisu likolo ya lisu batieli bino mayele. Na cadre article 15 débrouillez-vous pour vivre sengeli boye bake caméra sur la plus ekitaki na commune ya Ntsele plus précisément na rivière Mosoli esika wapi tokende okutana na ba jeune oyo babimisaka zelo na mai pona koteka Jimmy Makula pona ba détail. Na cadre ya Kalai Ngangu, Kalai technique, article 15, débrouillez-vous pour vivre. Caméra ya magazine na bino ekitaki na commune ya Ntsele, plus précisément na rivière Mosolo esika wapi tokendaki kokutana na bana mibali oyo bango po bazwa mo eloko pona ko vivre bayaka nde kobimisa zelo na kati ya mai awa ndenge kaka bozali komona boye soki pe bache yango mupanzi ezwaka mwa ba jour ebele po ekauka kasi une fois ekauki kop ebotami bateki yango baye kotekela batu oyo batongaka bandaku ezala ozali na besoin ya quelque pusu ezala ozali na besoin ya camion mobimba kobanga na yo te bakobimisela yo yango micro epusanaki pene na bango yoka communication basalaki difficulté sala mai biloko echolaka nango bibembe bangula kokufa biloko ebele ememaka pe bamaladi na nsoto talaka sikoyo biso ndenge tosala boye banyele kakawa tosala na biso kaka mpona kozanga mosala mpe mpona kozanga eloko moya kokende kotelema na bakoin kobotola bato biloko nde ezalaka te yango nde tobona na biso tonimela biso yesu yango nde tolukaka na biso motoki na biso wana ata tozwa 5000 bandosu na biso na bakoin na biso mosusu nde tolukaka na biso surtout bapa wana nde tolukaka biso yango nde esungaka biso
oto bimisela na obazeli soto si akaba pao abatika misala na batika misala ya mabe biso toboyi kikulula toboyi kobuta bato biloko toyeka tokoya na ba 5 heures ou bien 4 heures tokoti tobimisi tomemi toke nango na nzela soki basombi tozwi mwa quelque chose totie na poche tokesa makolo na biso tekamaka te yango nde ezotonga bandako sala bato bafanda misala kaka topesa biso misala ya bien tosaka bekozanga misala kaka basala mosala batika kosimba masheki baluka ndenge biso tozosala mabe nde osimba masheki. Ah oui, musala ya zoba ezalaka te biso awa tokopesa bino kaka ba courage ebele po mabende zéro. L'essentiel ezake bobimi na mulongo ya ba garçon ya mama oyo bazela kaka 17h 18h ici a bendi bote atamboli asilisi ibongwa ye lisusu. Mama wapi fufu nanga baoka pesonite kejo. Na Jido 19e édition Yakin Centre, ils allaient se poursuivre avec un pacte pédologie Jido Club Star très fort. Liboso, il y a Jido Club Al-Qaïda. Jido Club Star y a limité à passer qui na démonstration de force lobby leki liboso ya Jido Club Al-Qaïda oyo abeta qui est na 4 contre 1 na cadre ya poursuite. Il y a 19e édition, il y a championnat y a entente urbaine, il y a Jido Kinshasa Centre. Tikana yebisa bino ke commune ya Matete e vivaki ambiance moko ya kosakana te, ambiance moko particulière na technicité pe savoir-faire ya ba poulain ya maestro Alain Tsumbu dit Maître Volvo. Championnat a dit qu'on se poursuivre P et Sengeli Boye Bake, sauf imprévu. Comité exécutif y entente urbaine y a Jido Kinshasa Centre et prévoyant qui clôture y a 19e édition Oyo pour le 9 mars Ezali Koya. Kejo. Merci pour la confiance, pour la fidélité à quoi vous avez tellement ébélé à Kolanda Solola plus Yamokola Lelo bo sepelagi na ba image vous pesa merci na papa na 4B les géants Benilo Lazalaki na sima ya caméra ingénieur Mike Yann Moulamba les génies asimbaki régie finale Bama tabakita baba lokola mabele to kuta na binolobi.